ya Gemidor TV ndeka boyebi musala ezalaka nde toprometaki bino donc turo ba déplacement eza vraiment ebele ya ebele donc tozo déplacer mingi vraiment nde tolobaki toza soute tozalaka condamné na studio yango bomoni lelo cadre peut changer donc toza et pas muto toza ne déjà na plateau na si bozomone boza ya kosepela ya danger po boyebi déjà nani boyebi mutango bien boyebi nani. Alors yango toye lisusu vraiment ndenge zala kaka masolo ezali o ezo sala passe ezo déranger ndenge bandeko bazo tuna ndenge bazo koma yango toye epa na ye etake mbiaka o pe ayebi vraiment masolo ndenge zalaki ndenge banda na depuis Diego Kao atalisa biso pena makamango soki eza vrai ou bien eza faux na yango tokoleka vraiment na kopesa ye mpena toyaka mbangu tozwaye yango ezo sala ka Gemidor TV azo keneka liboso. En tout cas, bonjour Koumou. Oui, bonjour Deonzinga. Merci, Toye vraiment, merci déjà. Nengo ya bibiso, nengo accordé invitation que Toya awa Toya ko soyo vraiment et pas na yo malgré tout ba misala ezaki ebelo tiki ba peshwano mususu pona ko yamba biso. Yango vraiment Nzambe aleka na ko pambola yo. Bonne santé. Oui, santé ça va moi tout le monde a toujours tout d'abord ba bonne année na yo quoi. Ah merci pareillement. Donc santé ça bien toujours. Mais au bunga ki mo muke hein. Ouais, yo moni biso na basuka mbure teke basanda msokota la ba prière ba tingo pona ko bunda na kota mbure sika. To tokina na ba tingo ba prière nano zaki ni fo ba kombeza ka mingi na ba décembre ti ba fin janvier. Do bonne année c'est la fin janvier. Oyo ki ba lokyo o basala ka ba tumabe ba nini donc bazo bunda na ba retard o basala ki de tozo connait ba prière on te bomba ma mingi. Mais siko tout ça va. Ah siko vraiment ça va. Nzambe déjà dans 2020 bandi kitoko. Oui, bandi kitoko, j'ai mis deux se déplacer pour une émission par problème donc je suis là. Ah merci beaucoup. Na yango bande ko batali nde kaka ezalaka to bimaki vraiment koya na sujet obo tunaki biso to ke na vif ya émission na biso mbala moko ko talisa ke lokola kumu to ye ko zoye na ndaku oyo toyebi biso tozolo ba kumu nde tozongela ka po biso toyebi mais azali évangéliste matumona yalingaka ndengona te. Ouais, pour déjà, maman s'est changé, c'est le mois côté c'est comme évangéliste, il faut tout peut s'arranger avec le kumu. Amen. Bon, yo ben a kumu yo za petit na ngaya kati. Voilà. O ben a kumu premier ali to limao mais si tu changes à dossier. O bayi déjà. Ah d'accord. En tout cas, bolimbisi évangéliste matumona, tozé pas naye évangéliste to vraiment lelo et pas nayo parce que eza na sujet o ezotungisa biso komona kotalisa o ezali pona mboka Congo pona kolobela Congo à l'occurrence tozolobela président biso Félix Tshilombo Tshisekedi ba propos o ya tenaki na ebité soko landaki yango. Ouais na landaki amona mboka te na landaki partout akende na yoka kende okene mutu ba yiko na yoka kiye na yoka kende ngalobaki OK na yoka kiye soko mutu no zana ko yita donc oyoka ki vraiment ma olandaki makamunyo sona o alobaki. Mais Congo Zamboka na ngai Congo Zamboka na biso donc sika passe ezali donc toko sepelati donc Congo c'est pour nous les Congolais plus bakinois donc Congo za biso to biso moni to na sosa mboka na poto mboka na déjà batu bazalati biso bana mona mboka depuis 1965 déjà tant Mobutu akoti to tuna le Kasavu mais tant Mobutu akoti to zoma ba père bazota misala bazala bakaza koka batsaka miliki ba nini ba bitaka différent donc on a d'autres que toujours là ba ketcha bata toujours là ba silipi ba nini ba 007 donc on était là donc tu t'es de bassin pidis l'église tout le monde a peur que l'église école pénale pour des noirs donc tout le monde a mais le ba no ba souffrir donc na mboka comme plein biso ba na zandu oza makolo batu bazate oza pende msi mo pe male jambe pe na 4 di matin uti zandu kuna le circo yaki bakangi matranga na uti na circo na zo ya siko bana ko pe na Jakarta na concert ya Zaiko to una so batu batala kitena kisasa melelo kisese comme ba victoire au monde ba de comme ba côté ka ba mitrai donc on regrette ça beaucoup on éviter le monde là bon ça mokilia to le bani d'accord eza mokili nde kaka olobi évangéliste autoloba biso vraiment eloko memi biso a mbangu toyebi ke boza bambiaka oyo pe boyebi o ezali masolo ebele makambo ebele ndenge bandaki nengo utika koloba a kala bozo kene ba conseil y avait pas de gens lelo zo mona batu partout côté que comme partout alors eloko ezo déranger mingi oyo komona na o ezali sujet vraiment komona o ezali discours ya président Félix Tshisekedi Tshilombo koloba ke babanya mulunge baza ba congolais na ebité soki vraiment olandaki yango.
mais la dernière qui va douter non pourquoi. Non, parce que ça l'a vraiment bien tel bandeko belé, on va éviter peut-être yo ko sa version pena et sa vraie histoire. Et ça là, et ça vrai tel la batamboka. Na ndengeni. Na ba kinois objet ba kinois o to tanga na kin to tanga na ba nyamulenge, to langa to tanga biso wenga ba Rwanda Burundi. Là to wenga yo Rwanda Burundi to ba bango, to ba misa to kola na bango, to za na bango, ba ta intégré. To na ndenga mabete to za na bango. Omoni biso tangiti na bachiki te ba histoire wana ti ba Léopold Robert Léopold D azokota ti totanga ona chiki ngata tanga na tempedi totanga ta azokota ti bevenema ona ke ba Rwanda ndenge tande bakota bakiba makamana bango kuna obe batu wana balinga kosonga president akota on Kagame so na boya ka bango ha le bakina bi non e bino te fo songa pa bouti ba boya bango déjà batu aze intégré batu akota ki déjà ba vandi ba boti basali ya vi nyonso tu ekozala bayebi batangi na mboka na biso bazwi nationalité alors oboya bango pourquoi boboya bango mpona nini donc na ogitre baza barwandais mais intégration ezala na kati ya congo bakoba dia bacongolais eza lokola biso tofandi awa ngai nakobisa ndako naza soko na 9 passeport suisse sikoyo se ngai naza suisse non mais tu connais comme Suisse na fandi na comme na nationalité l'autre tout ça ba bisa bana nga d'accord tu obana ba ba Suisse nga bana ba ba Suisse bon pour ani vous comprenez donc ça ngwana donc moni bato kata bato yo baza maele ti o mitesa ya ti o bato ngamboke bato wana nde bato ngamboke kende bali ba balkanisation wana makara mobuta bando bunda banda kala mboka ya richesse biloko to lokadi bato to partia mboka na biso na ba makambo loka Félix aza mayeli ayebike non po loko yango wana nde toluka botika bango bavanda tokokolonize bango tokomvuka bango tokomandate bango te baza wana mpona etela mboka na biso tokotika te toloba na bato ko baza bakongole te bakende guerre ya bitumba ya bamboka na non lokola biso mpe na baétranger bandima biso nde tovai lelo awa bandima biso mpe tokondima bango lokola ti bandimaka bango na bakoko na biso bandimaka bango bazala bapapie eza signé konandaka te bato mosusu nde balobaka aretela baboketu on dit maintenant les noms que baboketu ba eso wana so landi c'est tout déjà qui vient des villages voilà donc baboketu bauta mboka bauta mboka ko ezali comme tu photo la clé déjà que ça là Congo na déjà qui vient des villages nde lobaka petu na chura mboma donc eza bato bautela bamboka o batengene bitu ya kisasa te o le ba ko beta so bamangole ba beta so bamangole ba Rwandais wana donc ba Rwandais wana lelo ceux qui tokati te évangéliste donc neto zolo ba bango pe baza na vaccination o etangi ke otolo ba vraiment to identité congolais ngana bola fa 15 to na des moyens Rwanda Burundi donc autande ngwana ya Nyamurenge na bola fa la likolo ba bele vous comprenez to zara bango ba Nyamurenge to yebaka bango totanga ba mo wele ba mo uturi totanga on ba classe to yebi ke côté mo ba to mo vanda bo ba tala bo ba to ba ko intégrer on appelle ça intégration ba to ko s'intégrer ba kimine ti biso to kimepe yo mati oui to kimepe ba miati na oui to a tu ko tu da livrer biso ba passeport tu biso ba français o mati ba sénégalais to bitu marakacha ya franci ba tomboka voilà lelo nani oyo président akomaki na États-Unis ko Obama un parti à ce qu'il non oui c'est pas boya qui est non bandimaki c'est sur des bourriques batuana bon ndaka batuana te o batuana o bazana tu vois des gens comme des Fayoulou là Fayoulou c'était congolais oui aza mwana njiki vous comprenez Fayoulou aza mwana njiki wana c'est vrai mais Ali dazo mema Ali da corrompu vous comprenez aza corrompu na ndenge nini talisa bande quoi je me dis TV va comprendre bien parce que aza corrompu na makambo yo ya zoloba on était tout à comme landa bango baki bango tout ensemble oui bazaki ensemble baki na Genève muninga moni ke buni bote léger a changer panaye mais toki biso tout la posa ni ke Kabila longa mona mboka vanda tant que mona mona mboka vanda bosani to to biso amona mebali kam telinga ki yango ta abiso to sani to sesiri makambo ta ayoko mo yakura kibukozi na simano ba fo batu bazali puka moyezi katumbi azolo azoki ba necha zonga vous comprenez bazo wela la bazo bangonde bazala bula oteka mboka vous comprenez donc Fayulu azana idea koteka mboka ouais poloko wana ya balkanisation to mboka ke mama buta bundira mboka ngwana donc soki totali bien ndenge ozolo ba évangéliste mutu vraiment azolinga balkanisation wana ezali nde Fayulu ba Fayulu wana baturokola ho banani
ba musitu était là premier secret qui était musitu nga mkomto temple to ko ba le ba pala musitu ah obine dimba te bi ah bon tout ba nga ah bon mais ba to ça kada ba to aye pa ba boke tshone ba yambi ba korimpier et ba boke to utera mo le tsabi mene ko te ba Rwanda nous des kinois qui ça on peut dire ba tout ba bi man ba utera ba côté wana na peut exemple comme des angolais bangolais ba kota so ba 60 so ba 60 ko ba mbula nini ba mbula belé vraiment mais les lois ba ko ba nani ba congolais ah mais ba vie nyoka longo ba za ba ko beta ba ndule ba tebele ba za wana to ko tanga temtu biso ba makila ngo kaka vous comprenez oui donc ndenge sana siko ba ko ba congolais ono la ba nyamu batika batu wana ba vanda ba lia kwanga ba onde ba liaka soki ne ba déconner ozenda poto so ndi biso bana baya baba ba Suisse mona suka déconner ba to ke ba kangi ba zongisi ta lokola bango so ba le baki président oya kotala a biki rouge lo baki bien muto ba to bien voilà omoni Félix c'était kinois un teta donc quand il dit boxeur et puis congolais ada yumati vous pas boni bisanga po biso kina bonsame mais tous donc tu respires po tout donc ça perd pas toi comprendre non il faut lo bapena batu ba comprendre bien c'est très important po to utawana voilà vous comprenez po ça biso passe po biso pour tout ça bana mabeli nga mwana ngiringi mwana ngoto ya tongo ya naissance pe o ya sali pena kana iki yanke mangamuna kati ba mboka leto bongwana vous comprenez yalo kwate batuta utine mboka aye bité ba peut-être ba bokele ba uta mboka biso mona bango tozo mona bango tu tout village vous comprenez mais le bozo akoma ki peut-être le ba yambi akoma ki kota mobutu ye pa koma ka ibu yo bandeko ba yebite po bana bakolo yozo ba terme minga kala ibu expliquer batu ibu et l'axini ko de batu ba ko lever batu ba lever ba bare yo ba signaler batu ta sali yo akangi yo vous comprenez ya kota ka ba situation na tout biso za bana kinto yebi donc ba tika biloko wana ba Rwanda wana soko ba Nyamurenge Nyamurenge e bandile lote kina Rwanda wana lo ba matoyo ko ngone bakini ba mata pena lo beta kina Rwanda na ba mer na bango vous comprenez so na peut-être tu ba Jean-Jacques le grand basketteur d'Angola ba mer ba côté wana on dit maté voilà tida bangola ezali ba Sampora bazali ba Malanjino donc au moins ba frontière na biso ba frontière biso te kangamaka oya boti koto ya boti aski kuna boti ke na Rwanda okuta ba congolais ba tape intégré vous comprenez batika ba makambo wana tolanda makambo te bano tolanda maboto kana mboka de Félix ba to beta po ba rebelle ba matama ba ko ba ke ba Rwanda ba ni tete eza ba konzo yo batoyo o bazana posa diamant wana mbiloko wana eza na mboka wana poni ne bato ba ebike soki batiki ba kira Rwanda soki ba Rwanda wana soki ba Nyamurenge wana kimia mboka evanda kimia mais soki ba menacer bango tikoyo batokola ba Ruberwa ba rabarara wana soki ba Rotoriri wana baza wana o ba kana ba gouvernement ba ofasé pona ba gouvernement ba ali donc pona yo vraiment batu wana eza lokola piège o balingi kosala donc baosala piège ke ntango Congo Congo en tout cas bandeko bolanda bien tokwea na piège ote parce que ndenge évangéliste azoloba eza piège de façon que bango ntango bokobengana bango bakosilika bango mpe bakoluka bariposte siko place siko Félix akangi bango clé yango wana po tokaka c'est que eloko na faut pas na guerre nga ovideki bandeko bo comprendre bien tozozongela vraiment parce que Gémidor TV toyaka pona ko expliquer makambo bien pona ko faire comprendre batu yango toyaki vraiment et pas évangéliste matumona bango baza ba kolo na biso o ba yebi pena histoire ba meka ko limbola ndenge sengeli donc batu wana baza wana oyo déjà si ba s'intégra o ba vanda ba koma ndenge pe biso tozalelo mboka mundele ya biso ba pesi biso pe ba identité na bango donc voilà bana pe ba botami awa ndenge mona bango totanga ngo de l'école primaire ko université ya masolo totanga l'école primaire biso ba kinoa ba dikando donc comprendre totanga ngo de ba chiki na école primaire teba makama ba Nyamurenge wana banani toyeba bango tofinga bango te tokataka bango to fanda na bango toliaka na bango tobelaka na bango batosa na bango pe voilà alors bato nde batoluka biloko na po omoni mboka eza na bomengo ebele so tesi 100% tuka 20% bato 80% mboka eza na bomengo ebele siko bato bazala libanda mindelo bana mbo bazala posa bomengo wana bato tuka parti ya ba Nyamurenge so tosali erreur baisi na so base moko wana bakaboli mboka
lokola si tondima bango mokili commande ngwa lokola pe biso awa bandima biso ba Suisse ba France ba Londres ba nini etala ba biso ba kotela ba mboka ba poto ba vina biso ba pakapier ba vina ngai ba na mokotona banda 1961 ya poto abota bana babota bakoko na bakoko bakoma awa allemand ayebi kutu Congo te soki kolibisa pete nano oza Congo lozonga na Congo c'est motuni osa bien c'est peut-être une affaire pena c'est ça le problème omoni bazo omoni neti biso pena bazo susa ba marque wana ki batika biso loka sito okay il faut biloko mutsu lo ba mana bazo nga vanda neti tususu neti ba eso wana babo kechu wana ba biloko mutsu alo bakabe bati ba deko na ka fort ça biso pasi na mutema talo ko eti lelo yoko tonga drapeau ya Zaïre toi na Congo on doit combattre donc yazo kanga pena avancement ya okanga ba faire mais ndenge batu balobi ke po batu pas ezo sa bango babi ke gouvernement congolais est dirigé par les Rwandais. Ah non de la tête na za wana di yo balobi Tshisekedi Tshilo baza corrompu ni to za na Afrique du Mandela tare ko na économie na baza na mindele je ngol bayi ese mama za kana Congo ba bongo za ngonde ngala na Afrique du Sud Mandela pera ba yebi tena mindele soko seré to buki ya simat. Moi j'étais là donc Mandela zo mangana beti 4 ans yebi na Afrique du Sud vous comprenez ba on peut ba yebi mindele ba mindele ki bakita ba Cape Town vous comprenez donc mboka ezani ngona ba mboka na biso de ko manga déjà vandi pour le monde que Mandela za kana puissance vous comprenez et donc loko o Mandela zo ka pa kota biso ba chobo to za commander na ba Rwanda te so za commander ba Rwanda be Félix Lombo azuru ba makambo azuru basi mais peuple azolo ba ke yeba chaki yeko cha to mona nga vana ndi ba bena 5 ans na mona pele ba utiliser wala pele na kani monoko balo ba kana mutule bandelité mais 100 jours yemo ko pesa ki a respecter ngote na nani na misala mona mama mni otolo ba boyeko ba bulo tana bakine so mona ote misala tena venir lengesa bala na biso lengesa mukolo moko te ba bongisa ngo mele pele lengesa pena wala ba bana ikongo tendele mwe olongwe pena nguda bandeko oui to chaki na Gemidor TV o tozolo bakaka boyeba to chelaki bino avenir lengesa en tout cas ezali décennie 42 ans ozaki il y a 32 ans de pouvoir ozaki il y a président biso président donc Mobutu ozaki na pouvoir elenge se salamaka te mais lelo vraiment to lobi pena to boaki ba fleur na nani pe oyo ashwaki komi Moïse Mbiye kutu ya kimi na lera kabila ko kimi boni boyoko to pese exemple mo ke Moïse Mbiye kimi tukuma akimi akena libanda po amoni ke eko inda poto na ba kusimba ye mais la lera ya Kabila au moins après on a pété mambo te changer la bakini état de trop commis au police peut une erreur au type ministre à côté prison on ni bolo bakondeko mais eloko nini penda yo koko talisa lelo na bandeko batali ya Gemidor TV na bandeko bazoloba ba mama belé parce que oka utolo ba bokechu basala ke mission batu bazolela bazoleka bazoloba en tout cas ebele mabemi makasi pona mboka bezalia wa au moins lo tu ezalaka mwana moka botama mutaka abi bala tselama do ba biniminu ka ko bo tala mwana ko la bandi to za nani ndenge za 84 bo 83 leo tu bina na MP kande na ti kosimo to tekele ba kosimo MP zelana nous parce que eloko lobby aussi gérer loko moko a tout expliquer yo bina na MP oui bozo mona donc ba découverte quoi ezo bimaka donc évangéliste matumona abina na MP mais bisole Mobutu asisi po Mobutu asisi donc yanke ba tire ba vina ba texte bingo ba bia ba yanke ba vina bino ba uno pala ba ebi ba via ba zana pali wana ba ebi le Mobutu akangi ba yanke abomi ba yanke po ki yanke si ozo pele abutindi ba tume kapti la ba ni amone ko isa na MP na tsiko ba jeune tout au côté de MP wana kifaa ko ezate ba pecho ba kuruna bani ezagite to ko tingana ibe ba kuruna na mona bona tiba bakazi na sama iso to kota to bi na timetera serimbao bo timetera serimbao wana tombo ndaka na kota play to ke ko to wana na be yote to ma kati to mona penda ke donc Mobutu a repété sur babakos ba mokoto ba mbati moi collation to me penda to zapete ba carte foot arabicité ça te bina to pote te bina na chai compagnie c'est le drapeau na tongo donc to kabona ba tuba ICD ba Sofide ba Onatra donc on est ba na mai ba saka mobulu te vous comprenez
wana bozalaki bien équipé tout ça. Oh, toto ke de pena ba funa boke bina midi bo pe boke bodame ba makambo to ezali pena organisé. Voilà. Vous comprenez? Do le mboka ndenge ezali ko wana. Vous mona donc po bito de makambo na parti la wana. Ba biloko na ezali kiti mais tu comme on dit la lero na ba ba boke tu boso na ba village. Ba makambo ba bien ngote. Mais kako expliquer batu ba comprendre yé pas comprendre place ali. Oh, bon le bito do bina na impérier ya makambo na te. Ngala ba ni mbonda ba boke tu na ki ngala mona mbonda. Le bito do bina odeyo. Tu ça ali jemo. Boke tu le na ye le bito do ma tu poto ke na ngola. Ngam ko boke tu beta na kasaf na stade. Ngam ko ngana to kini na zo mata bita to ke na ngola. Na zo ke ndinga to be. Ata le ka ba di to be le ata na iba vie na ye na yebi ye na udin bo ngana mona na yebi na zo ba yebi. Vous comprenez? Exactement. Bon, mutam tata ba makam na ya tu ba lupe mane ba faire na ye. Italie eza ndenge na ye. Mais na manière bazo be masolo, bazo be mlaonde mabe. Mais conseil nini oyo koki pena ko pesa et pas ya bande Congo batika la chaque chose en son temps. Bazela tozo mona Félix alobi azo betela babeni. Azo beta bo. Mutu batala kaye. donc bango batala ye ba pesa batikele temps total. 2023. Dans combien de temps? C'est la poussière. Oui. Ah, mais oui. 2023, on va faire le col de Félix, tu travailles, ma bête, yo te longwa tika mutu mutu asala. Et ça bon, on va tirer les temps. Ce que dans la Kabila, premier temps, va tirer les temps. Au moins Congolais a eu matin, c'est tout quinoa. Ngala za bespérer c'est bela quinoa za eu matin. Ponga ngala koti sa balu ba mongo ba na komisa ba bangolais yo yebi. Peut être 5 ans ngana koti sa ba na ngole na beta ndule. To da beta sunsu ndule na misiki na Petrangol. Na kalamo porte noire. Baba dezeni mati futo ko cha mabo. To katsangama. To moni bisi moko yenda batu mo no ndenge no biso to ko mabino bona bo. O ga tena ba ke batu mabino ba tsa kana. Vous comprenez? Buto ko bila bisa to kenda. To ko bika kimbondo na momili ba kita. Bino to kita. Ba to achesu maboko, maboko na ndeti ba to na minduki. Ah. Siko to penda. But badolo ba do mta munduki te. Ta obi kinwa a misike. Badolo ah. Tipe na ngana sire makina ngabi. Oye ba choy. Ba to ba na minduki. Bon, na petina ngabi yanko, petina ngabi yanko wana. Ya zaki tanji na ba defi. Alikana sima longola moko na defi na batele batela munduki lettre qui prend bon que makamuno o mari kande makambo za kasi ko le pa kabila ba na munduki te za token na ba chaque chose à son temps na 1959 ona mardi des indépendances ba kimsa na libanga te chaque chose à son temps ba memelo ko nde ba zo na on te ba to la ona na profit ya mbongo net baki combattant ba ndaula na kotati sekedi na bango tout na bazo mundu balala sekedi ya pesi dessin no so bakumisa donc ndenga yaki apesa ki batu bo biso na kina voto robina na imperifu za collation donc batu wana nyoso tu baza corrompu balanda la ba likonda mais siko baza pena na souci mboka te bala souci mboka surtout ba combattant côté wana bango wana souci mboka te au moins de pela ndenge Félix Tshisekedi à côté de Sika, on a quand même la corruption, on a quand même la nini, batika total aïe. Bakaka muibi awate, bakaki awa. Vous comprenez? Base la tokangai, bango bazo kangai siko awa. Non, mais bango balobi teke ya za muibi, balobi ke ye azo sala na Barwande. Kati yango lobi kati yango muibi kama muibi. Bote la Barwande, boba kabila, babinga ba fa quoi. C'est pas mal ni. Vous comprenez? Kabila le père na bana ne ndenge baloba bataki na Tanzanie nga zaki na bamasa o bataki na bakabila na Tanzanie bataki na Saudi Coiffure na Janet wana ngale na kina na Mozambique wana tuzo sona bateza budazuka bamasoti bazo kota tiba mambu ibe inango vous comprenez batika mamakambo o bazoduka batika banyamurenge bavanda tenu mabeli wana ekebeti mabele tika la biso ba ni amurenge batali coloniser pa na biso eloko na biso ko zake tamtu to kotinga te president ni amurenge wana ndeko simba te te yo te wana te
mais ndenge baza bazosala na politique ndenge bazali basala na bango ka ndenge eza mpe na sud africa nde basala bake président koza susu étranger te otalibanda te bo mindele na bazango na baza ba sud africain te baza ba sud africain ndele balinga te bakoma sud bakoma na poste eza ndenge moko ana Suisse balinga étranger comme hein na police kutelaka mo ya yombe mikoloka mtebandeko wa mwa mke mais biso pe ba toloba pena vérité ya komona ke makambo ebele changer tomoni bana biso mingi bakoti na ba institution suisse ba policier bazali ebele en tout cas bana bazo na tête mboka te non na tête mboka en tout cas c'est impossible kayanga siko tuzo bati intégration so bana zo ko ba police so mona ni amorenga ko ma police te yango eloko oyo toyeli pena kotuna yango parce que bazali ba policier bazali bazosala mais dai bongo so ka traite ba okanga ye bango bazobenga bango ba traite non mais mutu so seli mabe to kangende ba to kibe msu bango moko ona moko bela biso ki runana na ona moko kimia zongi na la rébellion bango baza o ba ye ba o bien lilala moko e police malala nyonso ukata to lilala moko eza mabe nyeso eza mabe no balongola ngana mabe ozomona ba viora ba bisengi mana baza banya murenge baza uto bakotuna bazani